Et ce qu'on a écouté na poto ba Congolais nyos c'est la République démocratique du Congo d'aller représenter na pesi mbote encore une fois Dosta TV. Tozo bunda toujours parce que elo ça la différence ngana bango eza engagement ngana musala oyo et Dosta les journalistes incorruptibles hein le comment dirais-je Nazali un des journalistes un des rares journalistes ozo combattre plutôt banti valeur ozo Kobité, un amitié à peuple congolais, les policiers congolais, les Bukangalonzo, les journalistes, les corrompus, mais nous avons s'engager pour mettre fin à la situation. On a un balabala, cause réaction à la population, hein, qu'on a un congolais pour la activité policière européenne, qui est départ d'autres, débauchage de Salemi avec M. Kabila, tout le monde Bruno Chibala, Audi Sadek, précisément en Afrique d'ici, a mis un message à Zouma Balobi qu'il n'y a pas moyen pour organiser l'élection plutôt et selon l'accord. Donc le 31 décembre, il y a un caraboye avec M. Kabila. Pélissousou, voyage. Il y a des policiers en Congo démocratique, tout le monde Félix Tshilombo Tshisekedi dakende qui na délégation moko makasa même avec des journalistes hein baki na poto kuna ba ko manquer mais c'est Honoré Ngwanda oyo azali président ya Pareco pe azoko encadrer ba résistants pour na ko mettre fin na pouvoir dictatorial à M. Kabila pe lisusu likambo ba carte biométrique te comme na kati ya IDPS to kota déjà ba combattants pardon plutôt ba citoyens congolais na pesi ndeko mbote ce qui ndeko ko ndema répondre na invitation na ngai ndeko na pesi mbote mbote voilà tout ba kombo na kombo na ngai Papi Monga bon voilà to kota jana kati ba masolo na biso to moni awa Bruno Chibala alobi ke élection ko sale maté maloba ya Jacob Zuma na Sadek l'élection nous année merci monsieur le journaliste na question tuninga Bruno Chibala alobi ke élection ko sale maté pona ayucho yo kango na Sadek mais je regrette beaucoup puisque Bruno Chibala ateyaki biso peuple congolais ke afandi 36 ans na Tshisekedi. Est-ce que Moutou a 36 ans de se comporter comme Bruno Chibala? C'est par là yengi kolobake babanda ki kokosa Etienne Tshisekedi. Bazalaki pembeni ya Tshisekedi mais bazokosa Etienne Tshisekedi. C'est ça tu vois na bongana bi ke bakati ya IDPS ezalaka tango bimi c'est le président parti na bango il y a IDPS Moutou asignaka bakati wana. Mais aujourd'hui nous devons constater peuple congolais nous devons constater que non IDPS président azate. Mais ceux qui président Zanté, parce qu'on appelle na lisolo na bango ça maka na poko ba Tshisekedi na 94 ba konta conclave mais lelo munani oyo aza habilité na kati ya IDPS wana mais Jean-Marc Kabunda zana le secrétaire général pas à soutenir na mwana Tshisekedi yemo azali secrétaire général ya IDPS asuka kaka na ba attribution na ye ya komi plus loin au moni ko bimisa carte wana ezali kimuyibi parce que nanya ko contrôler mbonga ba carte wana Pongai pe naza sympathisant na ko pe na coach na IDPS na kepe na somba carte parce que na rotu na nani ya ko contrôler mbonga ba carte wana nani oyo a signé na carte wana pour le loba teka nani ko na contrôler mbongo wana pour mtano contrôler mbongo wana c'est le président du parti. Mais ça réaction na yo voyage à Tshilombo na délégation ba politicien le ba Wambu Henriette ba Sesanga na ba misu na tangi ba koma na bango pas même qui délégation ba journaliste na éviter lecture nous tout le monde a une délégation pour voyager qui poto tout le monde ba Félix ba Jean-Marc Kabundi ba ke poto ba bi ba ke ko la diplomatie tout c'est la pas réponse na bango ba oui les autres diplomatie puisque Félix atamboli bambo ke belé to moni aki Afrique papa na ya Alex oka voyager aye asangisi bazabi na uchi kuna balobi na ngai boy ngape na lobi na bango boy mais ya kenda kazonga ka atikala ko pesa so réaction moko te aki poto ngo Félix aki kuna babi ke ba ke nini diplomatie mais njoka bakena na bango raconte na bango na Moïse peuple congolais biso nyonso toyebi ke na Kabila na Moïse basé loko moko eloko pe tozo bandenge tozo boya Kabila pendenge tobo il faut toboya yango Moïse pendenge faut toboya yango Sindika puisque Kabila Moïse Sindika basé loko bo moko basé loko moko baza ba congolais te yoko prouver bato bazola na biso ki basé loko moko Sindika papa na ye Musombo ese na Congo to na basombo mama na ye soki norvégienne soki nani kuna Moïse papa na ye nani Juif mama na ye Zambienne ye oya biso toza na ye oyo yo moko yebiti noko Kagame siko tokozalaka na congolais parmi 80 millions na peuple congolais muto ko dire oya biso nani bon nani chef de l'état yo yebi ngote yo yebite peuple on se yebi chef de l'état noko Kagame yo yebite yo moko yebite. Bon voilà, na mutuna suka comportement ba journaliste na poto ba manquer Honoré Ngwanda, ba manquer respect littéralement, puis ba manquer ba résistant respect na éviter commandant Sibu azoko landangai na PC mbote na France, ba manquer bino respect. Ndeko nangai lecture nous ani par rapport na yo. Félix ko manquer Ngwanda nini
komanke ngwanda to ba journaliste komanke ngwanda vraiment to za quand même malgré ngwanda bundisa biso na époque ya Zaire tomonaka ngwanda na Mobutu bazo bundisa président Etienne Tshisekedi mais quand même ngwanda zali un homme il faut te respecter quand même a travaillé mingi na mboka oyo comment ba journaliste na biso bilia mbongo yango na benga na bi je vous sozwaka biso émission na tuni na bi ala sa biso azalaka mwana ya kolo lupango ya wapi yo journaliste OK mission déontologie na garder yango mboka oyo soki batu ba bomi pe mboka oyo même bino ba journaliste ba bomi mboko déontologie na bino bengi ko garder yango te soki na peso ka mwa mbongo obani ko na bi finga moto obani ko finga lelo ba Daniel Saf ba Eliezer tout le monde a na télévision Moïse mais mukolo nini bakoyebisaka biso mabe ya Moïse mukolo nini nazela rappel Eliezer Daniel Saf ba yebisa biso Moïse azaka mabe boy tant que baliaka mbongo ne tokobe mabe ya Moïse te tuzope na posa te mabe ya Moïse na kata mboko. Professeur Kalele bapimelier passeport Professeur Kalele ngape na ute kolanda ngo comme peuple congolais na landi yango na média na au kiosque que Professeur Kalele ke ko renouveler passeport ne babi tant que batuchi bazana mboka oyo Professeur Kalele otika ko tant que banani tant que batuchi na kiosque tant que batuchi bazana mboka oyo Professeur Kalele otika ko zwa tuti ezape nationalité batuchi bana ebite est-ce que photo tuna bato ba yina babotiti to tuna bato ba yina baboti batuchi ba banani puisque biso ba congolais biso to ba bantu te ma batuchi ate batuchi comment ba kuma ko fande la biso na ministère affaires étrangères ba biso que tant que biso to za ba botika ko zwelo roté si on nazo comprendre te mboka ngo tozali wapi tozala ba bantu to tozala batuchi akende ko zwa passeport abi tant que biso batuchi tozala okotika ko zwa passeport te nde yango to te apé ba Professeur Kalele bozala ki esika moko na Etienne Tshisekedi lelo yo ozomona mafia nini tokomi ko constater rassemblement biso peuple tokomi ko constater rassemblement oyo eza sur rassemblement te komi rassemblement Kabila mais Professeur Kalele pona ko dénoncer rassemblement na bino ke baza ko marcher sika baza otambola na Kabila longo tika mo vivre babilo ko wana pe bino pe biso peuple to ko sa changer na bino na rassemblement na majorité tout ça changer na bino siko kala mingi. D'accord, donc merci c'est trop benga citoyen congolais mususu. Eza pas merci hein, merci beaucoup. Et oui, eza pas simi comme on a Congo na biso des autres volets mais dis-moi il y a des citoyens, il y a la population hein au baza vraiment passionné na mboka na bango bazomona comment est-ce que mboka ezoko kufa balobi ke no ba croiser maboko te bakoloba arme ya suka o baza nango ya wana ndeko mbote na. Mbote papa. Na bandeko bazoko landa biso yo ko bisa bango nini par rapport ya situation zoko lekana kata IDPS to moni ba carte biométrique et ko bima bazoko teka yango to komona le sous voyage ya Tshilombo Tshisekedi na ba journaliste lecture noezani na koloba na lecture na ngai na époque ya Tshisekedi vivant tolobaki IDPS de Pierre de lance ya République soki IDPS telemi nde ba congolais nyoso basara nini ba telemaka voilà conséquence soko moni peuple yo souffrir pour na IDPS pour IDPS eza cité donc tozo senga na bandeko bacha mai na 20 de façon que ba orienter IDPS pour yango ndeza force sans UDPS et le remords resala mesate. Tout à fait. Mais voyage à Tshilombo na poto na ba politicien mususu ya Congo akende pe na quelques journalistes. D'abord les voyages ezaki pona. Mais ndeko Tshilombo tomona ki asali matinée politique a invité ba ndeko ne ba wewa po ndenge ya kolanda penda politique ndenge zo tambola. Toyebi ba ndeko na biso na kati ya ba structure ya UDPS te. Poto totala ka UDPS ndenge ekende. Donc voyage na yoana bon na éviter ce que tu espérer le roni. Il y a le besoin voyage diplomatique. To bandai comment à chaque instant ce qui Tshisekedi accueilli à ça ka compte rendu na peuple. Mais ndeko ba robesa biso compte rendu place à route kuna eza ndenge nini. Pour problème à Congo libération à Congo et ko libanda te awa na Congo. Lokola to décidera le 19 septembre ndenge pe to décider cette fois-ci lokola pe accord et c'est koufi. Donc eloko mususu te batika o mundele na mboka na bango biso aba congolais na mboka na biso. Voilà, sozo mona lelo ba journaliste to komi ko sala ba dérapage ngai te ngala memi croix ya bandeko na ngai pe nazo ko sengela bango déjà pardon pa ya le VH ba manquer honorer Rwanda respect ba manquer ba résistant to pe ba combattant respect à l'occasion de rien donc Moïse Katumbi a pesi bango mbongo pour manquer ba vion na respect na ebité yokolo bandi par rapport pour la presse ezaka likamba Rwanda te. Pour la presse, la presse est la 4e puissance. Il y a République, 4e pouvoir, il y a République. Donc, ce qui est d'ontologie, c'est que vous bunga. Donc, c'est que vous orientez la population mabé.
population à côté les maçons qui presse assis et ça constant dérapage les autres na le lengeni pour na mbongo te ceux qui battent au paquet vinzala na ko nyongo bazo nyonga biso na moyen économique ndé ngwa dérapage te mais na ko senga na bande ko na biso wana to landaka bango ya nyoso na banquette na bango na makambo nyoso basalaka mais bayeba ke lisu ya peuple ya population za sima na bango tozoyeba moko tokola tala ndeko na retourne à monsieur les journalistes non on ozalaka ba question ça nga réponse ça yo merci beaucoup mais yeba que tout ça coopération to ibinda quoi conférence nationale souveraine départ ya Kabila et komema régime Mobimba il compris na ba journaliste na kati na ba o bazana ba déontologie ya mabe po tozana bango na ba liste mais est-ce que na kombo na nga boko limbisa ba journaliste wana te to kolimbisa bango ndenge ni bango ba participer na ko boma mboka place Moïbi azali le batanga Moïbi bango ba otanga bonne mais bango ba sale le côté Moïse Katumbi ndatindi mbongo pa ya Chilombo a faire voyager bango ba sale le côté mais bandeko na biso bango balibi baza ba journaliste ba enquêteur mais pas na mapapex et cita Moïse Katumbi na 63 millions de dollars bango bazo yeba teke mbongo wana Moïse azongo wapi tata Moïse kombo nani azwa mbongo place nini yebisanga fortune nini ya tata na Moïse azalaki na ngo ya Congo mais bandeko bazo participer na kati ya mafia o biso tozo kufa oyo ba Congolais bazo kufa na bopito basangi kisi basangi makambo nyoso bandeko entre autres totanga rapé ba kombo na bango toyebi bango bien journaliste ya Moïse Katumbi Daniel Saf baza krikeze belé ozui mutu na bango abandai ko répertorier bango chaque jour mutu abandai ko kende ko recruter nani wana Maki Mukebai toyebi pe na adresse aza ne pio biso penda peuple congolais toza déterminé muta ko sauter lokola accord Kabila bomi accord Kabila na batu na ba ko kende il compris na ba journaliste Bukangalonzo bango nyeso ba ko kende pona nini po to orienter Congo na état de droit na démocratie ba journaliste Bukangalonzo ba journaliste Bukangalonzo ndeni bazebele bon de kolese toyebi autonga na ipeniti akozaki sambet biso nde to relaxer ke biso nde ba vrai bana papa kolo lupango ya solo to peso merci na ebite so ndeko muso azali ndeko to peso mbote mbote nayo mbote papa voilà bande wazo na biso na ndaku opesa biso réaction na yo par rapport ya voyage ya Chilombo na poto a voyager na délégation ya ba politiciens na quelques journalistes ba manquer honorer ngo na respect lexi no ezani vraiment eza pasi pe mawa na soni kokenende bakei toyebi makambo bakei kuna peuple congolais bakosaki mwa batu misusu mwa ndamu mais toyebi bandeko wana nde bakei kokutana bango na bango kuna bango banani bakutani na banani bakei kokutana na chef na bango oyo ezali momoko ya ndeko ya Kabila oyo ezali Moïse bakei kosolola makambo na bango nde bakoki kosolola toyebi makambo bao baproposaki ndeko Félix baproposaki poste ya premier ministre ya wangani ya mbala combien mbala bobo ni o ya wangani ya mandimi on antenne toyi makambo nyoso nde baki ko solo kuna et puis même bino ba journaliste papa bozo ko fingisa mboko ke emo ni botanga te ba lokoti bino kwa ba sunaibite soko obenga banani ba Sankara ya ba musicien okay olo sala musala no nenge sengeli nenge longo bani yo komi ko finga pona ozimwa kanya ko chena poche eza mawa pona ndeko Moïse na nina lobela bino loko moko ndeko bakangi aza na prison Frank Diong bolobio azam ango bimisa monter coup d'état o asala bo bongo muto yo ota la caméra merci bongo muto yo bolobaki ki alongo monter coup d'état o ezali Moïse o alinga monter coup d'état botiki abima kaka boye ya mati avion pe akei papa eza ba aventure nde basalaki na kamere clic na bango ba yokani susu pa kamere simbite to simba président Mazembe parti na Mazembe to simba ya bima to bimise lokola opposant papa to iba aventure na bango mboko ba mesana ba scénario bazana batumo bafandaka o bakanisaka bayokani to sala kubo to yebi yango to yebi bande kwa nyonso voilà mais comportement ba journaliste ngo ko lo bana ebité aussi sa gité ba journaliste ezamawa yo ko finga ngwanda vraiment papa batala yo bien yo leki ngwanda na nini to même politique naza mutangwanda te mais nango lo bande ko bosongela identité na bino bosongela musana déontologie na bino eza pasi ko finga na mona mingi na sepelaka nao na émission ndengo salaka
olobaka kitoko mais tosenga yo so tokumisi yo lobi te okende olanda lokola bango. J'ai toujours dit qu'il y a un journaliste à Bukangalonzo. Merci. Merci beaucoup. On a été sur Ndeko Monsieur Azali, à Koya déjà. Ndeko n'a pas sur merci. Ndeko Mbote Nayo. Oui, Mbote Mingi. Ndeko Baso Kolanda Biso, na évité lecture Nuezanini. Carte biométrique a été comme déjà Félix a signé. Il y en a jamais Kabundi. Na IDPS, Babimisi, carte biométrique, Baso Kote Kayango. Lecture Nuezanini. Ben Abanzi, Basi Balobela Kiango, na Ndeko Medar. Ya Kolbete, carte. Wana parce que ngana zali pe membre ya IDPS. Nabi ke bakarte wana ezali na mutu mogote akuti kozala na pouvoir ya kusinya mpete atekela ngo bakomba bakombata na yoki ndenge population bazali ko répondre wa lokola pe ngai pe nazalaki wana ndenge na yoki micro balader zali ko tambola na peuple congolais bazali ko répondre pona tena likambo etali DPS parce que zali seul parti singeli ko sauver mboka na biso pe ko misa mboka na crise bazana droit te carte wana etekama. Voilà, ba journaliste ba voyager na délégation ya Chilombo, ba keneki na poto mais ba lobi kuna ba se comporter mabe ba manquer combat oyo ba résistant bazoko sala na poto ba manquer vie ngwanda honorer respect l'extérieur nous ani eloko ya liboso na ko lingana talista na bandeko oyo ba diaspora bandeko na biso bazali na libanda mboka soki ba kei kuna ezeli pona pasi tona ba paya bakanyi mboka na biso ya notage alors soki susu ba journaliste bino bo sengeli kolobela bandeko na biso badana libanda bo solo obani ko kende susu ba ko kende komate bande ko kende ko finga bango surtout ba comportement ba fichier vis-à-vis na population bazana libanda mboka parce que na kati na population na y compris de Kongwanda Ngwanda abimisela kabiso makambo ebele oyo bande ko bazana régime bazako sala na libanda ya mboka ba ko finga sur base de quoi l'anthologie na bini fobo ba kamimi ko se respecter mais na sepela kana yo mingi ndeko molingami po be mission non landa kango mingi pe même atana message na bande ko bazana libanda mboka bazako tindela biso bino dosta aza mutu mususu yo joza na posa mbongo teni mo bazana posa mbongo parce que loko faire voyager bango en catiminer zalimbo mbongo joza na posa mbongo te tant aux autres ba émission na tant aux aliko tambo na yebisa na ba peuple ba teko peso mo na ba micro balader ezali comme mo ba pesio et le côté ezali prêter bandi na libanda ba yeba lo lenge mboka ezali ko tambo la pe ma bezali ko sala na kati na mboka vraiment omela na ebite siki obota po mwana no pe we initier na ba misala o. Merci beaucoup na peso merci na kanti bozo comprendre que ambiance eza awa toza na balabala to bi que biso to suka raté to suka quelque part te toza aimer na population pourquoi parce que toza proche ya population na ba raison ya ko compatir na ba difficulté na bango côté la société la mboka qu'on réfléchir ensemble la population par rapport à la politique n'a pas balbique politique des euros dirigés mboka donc politique des européens a pris à lipa na kutana ndeko musunde kombote nayo mbote monsieur journaliste voilà tunto zo réaction na ba journaliste ba voyager na Chilombo na poto ba fingi président à Pareco président national à Pareco mais c'est honoré Ngwanda l'extrême nous ani bon pour nga naza vraiment désolé na comportement ya ba journaliste wana parce que ba bimi vraiment libanda des anthologies journalistiques Ngwanda bien que à l'époque toyebi azali muto asimbaki sécurité à RDC à l'époque Zaïre tant maréchal alaki asali musala na ena tant wala ndenge sengelaki parce que muto asimbaki sécurité information makamyo surtout ya mboka ezalaki yende asalaki ke mboka na biso ezala makasi pona na niveau ya sécurité donc aza n'importe qui te aza mutu moko oyo ngana zolo bango eza ko engager ngai soki lelo état des droits evandi bato lokola ba honoré Ngwanda ba bato ya ko récupérer bango kozongisa na mboka ko pesa bango lisusu sécurité parce que ye azali mur na matière wana ya sécurité donc bato wana basala très attention na ba propos na bango baza ko tenir à l'égard ya honoré Ngwanda. Bon so bande kongo bazo kolanda yo ba journaliste ba se comporter mo bazo kolanda na ebite ko ebisa bango nini na webisa bango mbongo bango balie ya Moïse Katumbi et komisa bango bilobela te et komisa bango pe ben polité nazo regretter surtout na mutuloko la Daniel Saf na ganisi soka tali émission ya koyeba ngai azalaka président na ngai na groupe akolita na paroisse Saint-Pierre na commune ya Kishasa comportement na ye ngapo na ngezo kamisa ngate comportement na ye c'est depuis azalaka ezala ndengwana ko manquer ba prêtre respect ndelo ba longolela kae na paroisse yango wana comment na famille na ye na kati ya famille na wanda se comporter ndenge même parce que aza mwana commune ya Kishasa ngana bien na commune ya Kishasa na vini Bolobo avant comme matete azaka na Bolobo ngana ye bien très bien soka talinga ngai Jean-Pi Chomba na raso yebi na peso kombo po o se souvenir donc eza ndenge na ye donc eloko moko ekamisanga pona comportement na ezate puis na kamwa utu ta on a mona comme journaliste ekamisanga
mais comportement na indi kaza ko afficher lelo ga ndezo kamisanga te. Mais bazalaki misato ezaki Daniel Safo, Eliezer Tambwena, Mike Mukebai. Namoni bango bazaki na bango na kimia. Eliezer za agent air. Toyebi za agent air. Musala yazo sala yango wana. Eliezer ngana za na ipen ndaku no na yebi yango. Na yebi ndaku no très bien sikezali. Et puis yeba oza déjà cible. Lelo soki kanambe akei. Eliezer na lo bana yo. Okolanda ye na yo Mike Mukebai. Donc boza parmi bato baza ciblé parce que tozo landela bino de près. Mobutu akendaka na presse na mobimba. Kabila pa okende, Moïse na bino nyoso bo kende. Voilà, donc merci beaucoup de tokomi na suka na ebité na mukuse na 10 secondes au Baksani. Bon na 10 secondes na ko baki César ke RDC ezamboka na biso toza na Congo. Alors, toza na besoin ya peuple congolais nyoso tout azwa conscience. Et comme tangu oyo, il faut totelema, totike la Kabila ta une seconde te à continuer na pouvoir. Totelema tozwa conscience to benga na Kabila na kati mboka po mboko eza biso ba congolais. Merci beaucoup. Vital Kamerhe par Lobaki avant le 19 décembre. Tokotike la ye ata une minute te. Mais Vital Kamerhe to kamwe alobike eloko nini aussi la raté. Mais ye wana Vital Kamerhe ndeko poussa déjà yana Vital Kamerhe to mone peme na Kabila azo sekana ye. Vital Kamerhe to zo mona ye na GLM to mone na parler de la nation pe Vital Kamerhe n'a jamais été opposant. Au jour d'aujourd'hui azana ba ministre na kati ya gouvernement en quoi Robin Mibenga opposition. Calamité tout le monde est dans rassemblement de poser mbote ndeko. Voilà. Moi réaction na yo Bruno Tshibala outi Sadek alobike Jacob Zuma lobby, il y a pas moyen qu'on organise l'élection, c'est le délai, il y a d'accord. Mais ce qui Bruno Tshibala outi Afrique du Sud et pas Jacob Zuma, ça n'a rien à voir na peuple congolais, na message à Memeli Biso. Je crois que na ebike na kati Afrika ba président ba pays africain baza ba syndicat ba dictateur na Afrique. Bako pesa leçon moko te na Congo pe bako kotisa démocratie na Congo en tant que Zuma achema na e na est kuna baza ko exploiter pétrole o ezana lac Tanganyika. Jamais mukolo moko te akondima ba libérer mboka oyo pour démocratie fanda po bako tikala ko yiba lisusu te. Je crois que Tshibala akosala eloko moko te ayebaki na yeke akekolia mbongo aluka matembela bana asumba pe lopango lokola zalaki locataire mais pour la élection na mutu Tshibala ezalaki te moko aza conscient que élection na mutu na ezalaki te. Et voilà Chilombo tu ko voyager Chilombo secrétaire général adjoint ya IDP ça tu ko voyager na délégation ya ba politiciens na quelques journalistes na bité voyage on ezaki pona nini. Bon na yo kaki na mato et c'est la population balobi ki akendaki diplomatie kosala na kuna na poto mais je crois que Félix akanisa yiki kozwa kombo ya patriarche Etienne Tshisekedi nde kosala ye politicien. Non, tala lelo ndenge abimi kozwa kombo ya Tshisekedi kotambola na ngo ezaki okomi politicien te. Poso kozala oza muntu aza digne. Ofanda pembe ya Etienne Tshisekedi ozwa matière pa na ye ako se comporter le lengo na te. On comprendre. Félix na landaka na mois d'avril na Top Congo asala ko émission moko na Lusakwe na tuna ye mituna. Okutana na Kabila mbala boni Félix awanga na lobake na kutana na Kabila te batuna yo za numéro na eta lobike na za numéro ya Kabila te melelo Félix asale émission na antenne a lobike na kutana na Kabila 3 fois. Est-ce que muntu abongo akoporter ni na peuple congolais c'est que banda osala politique ya lokutata c'est da banda osala politique ya lokutata. Et par rapport à la réaction tout peu comportement ba journaliste RDC na Europe to ba manquer honorer ngwanda respect ba manquer ba résistant ba manquer ba mon colonel Sibou ba manquer maman Christine Mutombo ba manquer mon grand frère propre ba manquer Guilain Baraboula respect na yebité avec de tels comportements yoko lo banata question congolais. Bon ba journaliste à Congo toyebi na bango ke tema kenzala ba Rwandais bazwa mboko ya otage bazo faire souffrir ba Congolais yango na bakomi olanda bisika mbongo ezali po balobaka bolamo ya bantu e bazo boma peuple congolais bango pe bazo contribuer malheur à peuple congolais na mbongo bazo ko soutenir bantu bazo boma peuple congolais na yo ke ba journaliste bakendaki poto bakenda kutana na Moïse oyo azata makila moko te ya Congolais te doko laza makila moko te ata ya Congo te siko bino bantu ana bozo kende ko sana na bango pona koluka nini siko ata bozo kende koluka mbongo bosala la musala na bino na lenge sengeli comprendre bo kenda kate bozo ka mbongo après bozo teka peuple congolais wana eza ko teka peuple congolais
so bazoswana bango na niveau ya poto kuna koswana na ngwanda boye na boye eza musala oyo ya bango te. Bango bazosala mabe na epoka na bango, ngwanda mpe asala musala na epoka na bango, baswana bango na bango. O comprendre, mais tosengi ba journaliste wana toyebi ndegoleze rolobaki oza mwana kolo lopango, mais carte IDP sozaka nango te. Azana selile nini, section nini, fédération nini, na mamatine pe politique to mona ka été. Siko ye mwana kolo lopango, senga za mwana Kabila. Aya bisa biro ke azamwa na Kabila bien aloba bien ke na zamwa na Kabila poso zamwa na Kabila koloba ke ngana zamwa na kolelo pango po Kabila nde mutu azana pouvoir akoloba n'importe quoi Kabila osana le côté atika kokosa bino ke azamwa na kolelo pango po to kotika la komona eta manifestation moko na idée parce qu'au contraire baronde baza koteka peuple congolais bazotekela Kabila information bazoboma peuple congolais ndeko to peso merci Naranisi c'est possible no bana pote c'est possible no vraiment na komi na suka na komi vraiment na suka hein pour comprendre que makambo okutonga na Dosta TV hein Dosta TV aza rapproche ya population est-ce que api na zo ba réaction population na ngana ba problème ya population tu peux lecture à population par rapport ya certains comportements oyo classe politique na biso bazo ko afficher na égard ya opinion ça fait très mal bande konanga ya presse tozonga na déontologie moi j'ai toujours dit que tokendaka ko na université biso nyonso tozalaka na ba enseignant moko. Mais tout ça, mon côté plutôt na grâce mon côté. N'a toujours que non, on est égaux, mais c'est dans la diversité. Ça c'est Dosta qui parle. N'a pas si non merci pour la fidélité. N'a bien on a toujours mboté na Myriel mais Ereche. N'a profité na ça. Merci na réalisateur Nangai King Dadi Kusaka. Merci na bien pour la fidélité, na bien pour l'engagement na bino bolingi Dosta TV. Bo s'abonner massivement parce que les lots ils allaient chaîne moko oizoko bunda pona koloba non na pouvoir dictatorial ya monsieur Kabila. Nakutana bino balasima. Bye bye.